na koto baze sute bazonga sima basoda na ndemtu bakoma liboso bamona mtoto telemi boye ata na mnako ndaku na bino bango ebe bakangi baze basoda moto ndimiti bazwa formation basoda bazwa formation bakulomba bandi bobandi basoda babandi sikoyo biso bato iye pata président azwila biso solution ya lekamboyi soki solution eza te basoda seke sikoyo mbuka ezalaka te tokomi na insécurité mboka na biso moko tokomi lokola nde toyoka kuna na Angola osala mwa boye ozongisa boye donc tokomi kobanga bana biso ba jeune garçon ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous allez recevoir les bonjour ou bonsoir fidèles internautes sur Yabiso Prod 4 Télévision, chaîne Moko Kitoko, chaîne Moko Bien. Namakas, il y a le boss des boss, Roni Malundama avec Yannick Malundama, je te salue pour ma place Bozali. Émission Nabino Bolinga Kamingi découverte, le lot spécial Nakati ya Selemba ou précisément à venir Sonabata place na Télémi. Merci beaucoup derrière la caméra, je vois Josué, Mobali merci beaucoup le Laura Gilabou, la Barcelone de la presse congolaise, autrement dit trop matata. Banomenga na kombo ya la fleur. Donc merci beaucoup na boya ngote major Zolo Bisadidi, mes condoléances na yo vraiment toute la famille lisusu. Merci beaucoup place na Télémi awa soto kei na tout droit na ngabo place na Télémi na otala boy. Nzela wane kei ti hôpital général ya Sana. Et qui est sana tout droit boy na sima na ngai boye et qui est ngomba moko ezana ba bengaka yango ngomba ya baluba ti na se soto kei boy et qui est ma ya kalamu tout droit boy et qui est ma ya kalamu na sima ya caméra place ya Joshua Télémi et qui est asosa prince wane qui est morgue ya ngiri. Donc merci beaucoup na ba téléspectateurs nous surtout tous qui tenons na seto banda émission na biso lelo vraiment tozali awa na katia Selemba. Merci beaucoup. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomele. Merci beaucoup na ba téléspectateurs news tout balandaka Laura Gilabou la Barcelone de la presse congolaise ndé na ebisa kibino to kiti na se mais j'étais vraiment étonnant parce que ngape na yebi awa na koli awa na oyo mona oyo lopango na biso yango oyo zomona awa lopango na biso mais nazaki vraiment surpris ya omona ke nzela oyo ekangami ponga na yebaki nzela ezali awa mais tellement parce que kiti to mon pe ba chef bazali awa to mekempi kosola na chef ilo ni sali ke nzela ekangama pe fulu ekoma boye ya makasi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Kola Matuka. Papa Kola Matuka. Nini ko ebisa biso parce que to moni nzela ekangami elo nini est arrivé ke nzela oyo ekangama? Vraiment biso na kata quartier oyo to komaki penda étouffé makasi. Vu que ba érosion ekotaki makasi na kata veni ba mapango na biso soto kiti voir même na se na kotal sabino ba mapango na biso nyonso zaki likolo to tongana ba brique ekoma na boye na se ezinda. Rivière Kalam soki mai débordé nenge utaka likolo soki kiti biso nyonso koto yo tozaka pina na kimia te. Ouais. Yango omonaki vraiment to monaki choix ko sa te. To tcha ba saki na ba veni o bino bozomona ba saki o nyonso bomona botala ndenge ba rojo zo salama donc esimbaki lisusu te. Esengaki nini ke to luka mutu moko ko sunga biso. Ba ko sunga biso aider biso. To yo ko zwa ndeko moko ya motema mala motema boboto habité ayaki koya na ye koya na ye ko tala ko visiter kaka ndenge ba venir ndenge zalaka habité nga sa fondation na ye comme na ye ko banza Futila Eric abia sa la fondation asunga biso ne be rozo de salama aide biso to boya kete to ndimaki ye to biso
tokokango te po esenga boye esenga moyen administratif biso tokokango te nde alukaki koyede biso abi qu'est-ce qu'il faut nasalela mpona bino biso tobi te po tolite contre biloko esengaki fo poubele ekota na kati ya aveni mpo aveni efungwama tozala kimia nde yango yaki koyede biso ndongo omoni lelo tokotya fulu na kati ya aveni. C'est ça le problème. Vraiment. Ok. Sikoyo kokotya fulu na kati ya aveni eza ba ti bozoke nango bo ekita ti na se tokoma nango ti na pont toa na pont mpe kuna basalela biso pont moko monene eza wana sikoyo me mutuka mpe voir meme ekoleka na pont so tokokita na kolekisa bino mpe tokoma na pont mutuka mpe koleka na pont mais au fur et à mesure oyo eza principal voir Selembao avenue principale eza yango so na bata pont eza ya monene bato balekaka bakendeki bazongaka aire nyonso mais nzela sikoyo malongo ezaki baoleka wapi. C'est ça le problème. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup papa to qui t'a vraiment nassé à pont kuna to meke un peu kotala nzela ndenge ezali pe bandako ya batu ndenge ezali ya kobeba vraiment donc merci beaucoup na noko ya bana noko Gelorman VIP international je te salue donc merci beaucoup na batu nyoso balingaka Laura Gila Bouto continue toujours na émission na biso abonnez-vous likez partagez ezalaka vraiment bien merci beaucoup 1m80 je te salue à passer place aux ali bambote na yo merci beaucoup. Voir même ndako tala niveau ndako ezalaki suka ndako yango tande ekomi edindi. OK. Zomona érosion ma ezouta boye ezouta boye soko ye kuna débordé pour ekoti buki bandako awa nyonso biso za mal à l'est. Voilà ndako ekoza boye l'érosion euta kalam yango yo tozo lutter contre yango muto eko sunga biso ayeko ide biso tokoboya ete to sepeli na makasi na baksho zo sala pona biso yango wana to sepeli ndenge aksho zo sala boye soki to komi boye to kiti tina se moni biso to koma lokikolo to koma l'aise. C'est ça le problème. Parce que au fur et à mesure ma ezoya ezo dinda mabele ezoya ezo matalikolo ba porte ezo koma mikuse c'est ndemona ba fenêtre. OK. Botali kana bandako ndenge komi ta bandako ndako ezalaki suka toitira ndako yango babeti tol métal elo siko nde komi ekomukuse. Voilà. Merci beaucoup to continuer toujours to kitatina se ya ponkuna ndeko na biso tulikuwa tozana elelo yenda olakisa biso vraiment pont a expliquer biso moi mukie par rapport ya difficulté au bazomona vraiment na ville ya Selembao awa na komi ya Selembao pardon au moins ba difficulté na si bozo mona je suis balancer caméra à l'inviter na balancer caméra pe na kotambusa caméra azawa na vraiment donc merci beaucoup je suis Moussa Malamu vraiment motu de moi de 4. Merci beaucoup tous ceux qui ont à pont du président le bec et tout commandant na pont to meka ko solo la président. Expliquez biso siko après to telemi. OK, awa to telemi tuza toujours na kati ya commune na Selembao. Précisément na kati ya commune na Selembao pont oyo yango zo kabola quartier Inga na quartier Pulumbam. OK. OK. Kuna za makala te. Ezaka Selembao. Tozaka la même commune mais ba différence à quartier. Oh biso ngambo oyo toza na quartier Inga. Ngambo oyo toza na quartier Pulumbambu. Nyoso tozaka na kati ya Selembao. Président babi ke pont oyo la basala ki on liboso ezali kitoko ba mabende ezalaki awa mais na yo mona mabende ezali susu te ba pont pesa mususu ndire comme da ko bukana bon oh moni boye ezana ba garder fou nango ezalaki boye pe ezalaki oyo esalami bozo mono ezalaki ba érosion esalami pona kalamu mutabuki boye mais ba garder fou ezalaki awa bakuluna ezalaki makasi kuluna ezalaki makasi na kati ya quartier voir même kutu awa nyonso ozomona na ngambo ya Pulumbambu oyo ezalaki mapango ya bato bandako ezalaki ya ozomona ekoma nzela bandako kuluna insécurité ezalaki makasi na kati ya quartier na biso ozomona yango mona ekomi boye yango tobenga bakonza mboka balandela biso na quartier na biso oyo quartier Inga kuluna eza makasi Pulumbambu kuluna eza makasi désordre eza makasi balandela biso batela biso likambo na kimia tala batu mususu kutu ba esikoyo bazobunda bazomeka kutu koya kosunga biso koyede biso oyo kutu non basela te mboka te babimisa mabe zéro na bongo poko koyede biso bongo bino bakonza boko bozana esika pour la nité boka po bosala pona biso le problème yango wana oyo biso to senga pa bakonza mboka
Merci beaucoup, papa Nabiso, vraiment président. Merci beaucoup, Tozoya Kana président. Maman Nabiso, ko baksani na o président lobby. Ni difficulté, ni besoin on a commis na Selemba. Biso siko toza papa lobby ne bien. Biso ne toza boye. Okoko lekana na mbongo te ko botola mbongo. Basoda bazo kanga bana bazo kenda ba misala. Mona bakangi bango bazo botola bango mbongo bani biloko belé. Toza na souci kaka ye. Alongola bato yo acheki, atila biso bata malamu ako yokila biso mawa. Basusi na biso saka bongo. Biso za makamusute bana fuba bakende na kimia na musala yo ozokende na musala ale bana bazokanga bango bazobotola ba mbongo basoda o batili biso mikolo biso kuto sepela ki makasi poni tozui solution zate basoda bakomo botola mbongo na bana mona so akei musala ale abotoli mbongo yango to sepelite bazula biso solution kaka tozana makamako ba mingi te. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu continues toujours. Mission na biso lelo tozali awa spécial la commune ya Selemba ou précisément na quartier Inga. Merci beaucoup Josué. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kifia. Papa Kifia, difficulté nini botana ngo na kati ya commune ya Selemba? Souffrir. Totambola de surtout tokomika 19 ko tambola masoti. Na moyo wa jeune garçon to passe pour na kotambola. Insécurité. Insécurité ya makasi. Wana bakulu na to basoda. Côté okulu na zala ta, eza presque ka basoda nde. Oninga zala ki na yango wana. Merci beaucoup papa lobiki awa insécurité eza ya makasi donc nzambe vraiment ça là pe gouvernement na biso botela bango likambo oyo soki 2 ou 3 personnes déjà ba lobi pour l'insécurité donc c'est que insécurité vraiment eza ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way. Merci beaucoup wa téléspectateurs nyoso place na télé awa ezali précisément na avenue Luila toujours na commune ya Selemba ou précisément na quartier Inga nazali na avenue Luila oyo emati ebandi awa ebandi na se kuna ya maya kala place to uti na se place bozo mona banzete ya bambu wana ekeiti na terrasse nel place bo mona ba mabende wana emilai na sima nango eza terrain SNL avenue oyo ezalaki mukie vraiment makasi donc ezalaki on dirait na nzela awa na katikati ezalaki na nzela awa na katikati banda ko benga yango na komba edienga ezalaki mais donc vraiment félicitations basali quand même musala ndenge président na biso utolo bakuna avenue lui la ezalaki kande sona bate ezali ba otia matiti ti to ko mona ke batie bazelu likolo e komi nzela donc to meka to poussa na mukie kuna to poussa na mukie kuna to tala nzela ndenge e komi pe lui la ndenge e komi lisusu parce que ngana yebaki avenue lui la oyo ezalaki na nzela te mais to moni suko kenzela ekomi efungwami oyo lobi nango bongo moko même mutuka ekoko kota l'équipe ti liboso ya lopango linga kolobezati otemeza temo misale munani linga kolobezati uti musika esensel to komi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Merci beaucoup na téléspectateurs nyonso na ya biso podcast télévision donc on continue toujours na émission na biso na lobela mukie lopango oyo place bomona oyo ezalaki ndako ezalaki na libulu ya mai moko to bande kotoka ezalaki liboso wana place batie ba cantine wana ba petit so libulu moko ezalaki wana mais kande bomona bango mo balobi ke heureusement leki tellement ya makasi donc na yo kuta lopango ezate bandako ezali susu te na yebite donc merci beaucoup na batunyo so balingaka l'orage là vous continuez toujours ko s'abonner partager liker ezalaka vraiment bien merci beaucoup ya Josué Musala Malam on est ensemble il y a pas de souci merci beaucoup mon lui passe à clavier Lisenga je suis pas seul je suis accompagné avec ya Samuel je te salue merci beaucoup. Merci beaucoup tu toujours kana kati ya commune ya Selemba. Bonjour mamie. Bonjour tantine. Maman kombo nani? Kombo na Nikleti na vai na Selemba na Sosa précisément na Sosa. Maman Nikleti toza na direction ya Asosa.
toza na direction ya sosa mani quelle sorte de difficulté au boza nango awa na kati ya commune ya Selembao. Bon, biso pena premièrement na Selembao awa na sosa toza pena na suka malgré toi na suka mais tona ba difficulté pe ebele. Tona ba difficulté ya courant, insécurité, mai ezala te. Donc mai pour na biso déjà de 6 ans ngoyo 8 ans pardon mai ezala te. Mais toza na mai te mais courant to mona mo mais sécurité za makasi ya makasi. Na ko boma bato e koma. Na ba ba policier miyibi. Donc to koma insécurité makasi. Policier so kangi mutu atie mutu maboko na ba poche. Toza la kutu boye kana molili nde ko mona makama mabeko le kama makasi mama. Tozo vivre na kimia te. Kimia ezate. Donc so bo fena ba bala bakangi bino to sele lote ba ke na yo kaka. Insécurité ya wana. Mani que sobi pendant 8 ans yango bwana maite mais bo vivre ndeni. Pendant 8 ans la maite ya to vivre kana ba forage. To vivre kana ba forage. Forage est ce que yé to so mi mai na 150. So forage du courant ezate to so mi mai bidon 300. To vivre ndeni ya lam ki na tongo dépasser 3 bidons na trouve na. Bidon encore 300, 3 bidons 900. O vivre ndeni. Yebisanga. O vivre moyen o vivre ezate to vivre la passe. Na passe yo a passe. Merci beaucoup Maniclette Moussa malamu journée malamu vraiment. Maman na biso pas zali awa to poussa na mukie pas maman na biso awa. Vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na Lando. Maman Lando, to moni ozoteka matembele outa nango wapi? Na outa nango na kimwenza kuna to yaka nango ko na zo koteka na sosa awa. Outi nango banda kimwenza oyo oteka ngo na sosa. Na yo oteka na sosa. Na moto. Tena yaka kana camion mona kiti na bakolo na ye nango boye. Kondo zoteka mo ba difficulté nini oyo zokutana nango ko uta kimwenza ti awa. Kali kambuka ya transport pasi mai pende to ba mai pasi mai to melaka ba mai ba forage na mabume ko mosa biso pasi awa. To za pende to nyoka manela likamba mai kura kutu nde vandi na ngondambo ka mai nde pasi ba zongsila biso nde mai. Merci beaucoup maman lobi ke bazongsila bango kaka mai. Maman lobi ke eza problème bazongsila bango mai bazana mai te donc so bazongseli bango mai erozala vraiment bien donc merci beaucoup to continuer toujours na émission na biso merci beaucoup. Merci beaucoup to zape awa na maman na biso. Bonjour maman. Bonjour. Mama kombo nani? Nzuzi. Mama Nzuzi. Awa toza wapi? Toza na sosa. Na sosa. Na Selembao. Mama Nzuzi difficulté nini boza na awa na kati ya commune ya Selembao? Mai. Mai kaka mai pasi to melaka forage. Biso botela biso mai eloko naza nango yango wana. Eloko za mposa batela bino mai kaka. Mai. Bada kenda mai to melaka susu mai ya pompe te kaka ba forage. Yango wana na lobi. Botela biso mai ya pompe zonga. Merci na lobi. Forage on botoka yango wapi mama? Awa na dikolo kaka na sona bata kaka moko na zana kingandu. Bidon mo botoka combien? Bidon to toka ka 150 200. 150 200. Mutu aza na 4 ou 5 bidons. Bomema bino moto bomemisa. Leli mususu biso moko leli mususu to memisaka. Tozo kita nango. Pasi kaka toza nango kaka yango wana. Na mai ya pompe tokena ko tokisa yango na land to tiaka na pompe na moto. Bidon moko 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Wana mai ya pompe. Mai ya pompe. Merci beaucoup maman bima ya pompe ba toka bidon moko eza na 800 francs. 1000 francs bidon moko 1000 francs. Mai ya forage nde ezali na 200 150 francs ou 300 francs. Donc merci beaucoup likambo ezali a makasi ezali à part insécurité baza na problème oyo etali mai. Donc mai vraiment soki ezangi na via mutu ezalaka un peu pasi makasi. Donc merci beaucoup to continuer toujours na émission na biso kande na bisaka bino à chaque fois abonnez-vous, partagez, likez ezalaka vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso awa nazali na avenue Kingandu. Naza na avenue Kingandu place oyo forage ezali. Na subo ka kibande ko na biso kuna balobi ke awa mai ya pompe ezate ba melaka mingi forage ndo monto za awa place forage ezali. Mai ya forage yango yo na ebité soki ndo na biso cameraman ako aider biso ko baluka kuna poto mona bien excuse bébé. To mona ndenge bazotoka batoka ka mai to meke mpe ko solana ya na biso azali bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Plamedi. Papa Plamedi yondo zo sala ana forage.
Sikoyebisa biso bidon moko botokaka yango combien? 150. 150 francs. Bosala nde nini? Mutu sera ye apusa bidon mo 150. Tili aki pour esunga bango pour pomper à la rate. Ça fait combien d'années on a Selimba bozala na ba pompe te? Niko le bela ya lobela kuti ba ne pene belé. Merci beaucoup ya Plamedi lobi awa difficulté ezali ka makasi ya pompe. Nasi bolobela ki to lobela ki mo muke forage to moni pe forage yango o basi batokela ka mai na bango yango yo soki ba ye muto aye ba pelisi soki muto akei ba kangi pona ko économiser courant. Tout ça peut awa na papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na Bisa Makiese. Papa Makiese. Papa Makiese oza le venin na kati ya commune ya Selemba. Na botami awa tina kolipe awa. Donc obaza abakufa biso nde bato tikala pe mingi te bato ya Selemba na ba ajo biso. Papa Makiese betele biso moi li solo mukie Selemba l'air bino boyaka vraiment Selemba osika. Betele biso moi li solo ndambo. Mai za kitoko donc ozo sokola mai kutu donc bozo sopa ngoko sopa. Courant normal ne toza bo courant ça normal mais wana neni yo Selemba. Nga na botami awa na lupango ka ndengo classé boya lupango nanga o nyonso. Na botami awa. Na yebike moko banana na botami de 9 mois 64 naza mwana lelo te na yebi via kobanda o nyonso to na quartier Inga o tozali na yebi papa o ya botami na mbula bo même ngape na botami na mbula bo na yebi mais tozoloba likambo oyo mai babimisa mais tozo mona ngo tracasserie pe leki na mboka pona nini ba soda oyo ba tieli biso ba police bazo bebisa mboka ko osali lokote ba neti papa mukolo kwa bo bakangi basinga bilamba c'est vrai mais na sepeli mingi wande kwa mwasi na bande ko na biso mibali eza kitoko ne boye o nyonso président de la république a sala pona makambo ba mai courant mboka za kito vie sociale toliaka na biso na mokeo tozwaka toliaka mais babongisa nde makama mai po Selemba oso mai ekoti moto nyonso akosepela azosokola kito toke soma mai na babangi aveningi yengi ti aw e na babido yango wana evandi aveningi yengi ta na babido evandi e na bamoto mais tozangi mai te cho yango oyo banda kala cho yo réside des autres wana nka pembeni awa tozwa asuma ite na sepeli oyo nyonso ezosalama esalama toomona prince mais sikoyo tomona mpe susu mai ezonga eloko tozolelaka yango wana mai ezonga vie sociale kutu te mai ezonga mpo tozala kimia ndenge cango tika biloko zonga bo ne cango ekoti mikolo bazala na mai te mai ekotiki mbanseki basepeli kitoko sikoyo biso Selemba bolakisa mpe exemple mai towana mposa mai ezonga na Selemba problème ya insécurité tooloba bongo bango bazwa kokanga biso bainosa surtout basodo bakoti mikolo bazangi mikanda na bango ya baleta baza na papier te bango nde bato baosala mabe na Selemba sikoyo nakoloba nini naza na posa na bango te batika biso to vivre mwana asali likambo te baye bakangi ye basinga bilamba bakenda nga nasala na esne na journée temporaire mais nazo tomona nga mwana nga bakangi ye 5 fois asali likambo te avai na kati ya lupango bakoti basinga bilamba bakenda nakefuta bambongo kutu 200 000 ezanga ntina mais nasepeli neboye nga nasepeli na makambo ya mai mais makambo oyo ya bango basala oyo bango bamoni mpo nzambe totangaka ye mo na likolo meme nga so okaye nga na koba suka na nga nzambe azalaka likolo azalaka na sete mopepe nde yango etambolaka na biso na banzoto toganga
so tuti na mutuko nakufi me okufi te kobika. Ah maman. Merci. Merci beaucoup, Papa Journée Malamou. Merci beaucoup, sans oublier JC Kanou, le mystérieux. Hein? Autrement dit, Papou. Donc, merci beaucoup. Bon, continuez toujours. Na émission na biso, papa na biso pe bazali. Awa. To pousse na mukie, papa na biso. Ah, to mekape ko sola mukie na papa. Papa, bonjour. Bonjour, maman. Non, ko kombo nani? Gelor. Papa Gelor. Oko bakisa nini na o papa na biso alobi? Neti na ngana implice na ko bakisa. Au monde na direction aux asosa asosa esengaka prince vraiment tili kolobwe mais bango bakata prince na manifeste ezalaka te mais pont eza wana pont ezana bo pont bato baleka na pont to bakoleka na to kamini koleka na pont bongo likolo bazelo batikeli mpona nini mboka ngo eza ya biso te to eza banaye chef de l'état sa mosala na ye arrange so banzela mpona bambouteillage so 1024 € bouchon et kangami embouteillage au moins aujourd'hui transport 12 heures mais tu au moins to comme ipen au moins petit 14 15 heures et c'est ça là kana mboka o tout le monde déjà mais alors ça va penser que côté mususu bongo awa bana selemo bana funa tuzawa pour interceller sur point c'est moi miki misa so bo dire so na bo embouteillage c'est en 24 likambo to ngo so muki za mai atusinga mai ya pompi mai ya pompi tosoma musika mai ya pompi musika na se leka balandu kuna kitaka eglise liyebo wana ozosoma mai bidon moko 500 francs même ça muta moto combien dépense osali combien yaka nango mais mai yango tomela malgré toteka te mais tomela yango c'est que chef de l'état la makambo kitoko poto posa mboka na soufe bonga tant de jours de tokota martyr totali ndenge faire abeti fala abeti c'est kitoko mais pour nte moko na se koma kitoko kule komi na pasi kuluna kuna asima mabe kuna autu mo papa to lobi na butu batu bomé na masasi bal perdu papa mukolo pona ni aluka mwana na ye ya mukie ni kulune bundama masasi ta isi papa to nzoto ebe melunga tia ni 22h baleta baza leta nga solo banini pona soso ni azozula no bato ngo nanu toyeba solution azozula bato ngo no mesure nini azozula bango po ato lembi to baye taka na kala bato bengo est nti we na gilelo bwe me na kala est kwa nini est ki pasa c'est chaque jour bato bando bimate oba me ba tekate ikomaka pena bongo bando bengo est mais chez l'état personnel likambo nanu nana mingo baksate on a lobby yango nekoki merci maman. Merci beaucoup Papa Gelor, sans oublier notre Noko Gelor hein, VIP. Donc merci beaucoup, tu continuer toujours na émission na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup na ba téléspectateurs. Ah bon mon place na telemi awa nazali na kati ya terrain ya SNEL. Terrain on a lobby ki kuna soko zo avenue wana place bimi mama wana zo kende kuna na droite na gauche na ngai ekititi sona bata. Tozali na terrain ya SNEL. Terrain oyo nga na yebi terrain oyo na zana mwana muketo oyo obeta voir même balle nga beta balle na kati ya terrain basket ya SNEL oyo na sima ya terrain SNEL wana eza na boulangerie na ngambu kuna bomona na gauche bata SNEL batie place na bango na ba placer nini na bango wana na kati ya terrain ya SNEL awa na sima kuna eza na terrain moko babengaka yango terrain ya basket mais ekufa to meka kokoma pe kuna na kati ya terrain ya basket terrain oyo bozomona oyo poka ka moto obetela biso moi historique na ngwa zate mais ebimisi ba joueur même ba joueur ya Léopard ezaki na ba série mo bande ko ya ko sala ba entraînement na bango awa na kati ya terrain oyo donc merci beaucoup na ya je souhaite to continuer toujours na émission na biso to poussa na liboso kuna to meka ko tala mukie na kati ya terrain ya basket est-ce que yango pe ezali kaka to ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso balingaka Laura Gilabou place on a telemi awa ezali terrain ya basket ezalaki awa l'air biso to kola la to ya ba congé ana selimba ou to bando ya obeta ba terrain basket awa ezalaki terrain ya basket ezalaki vraiment monene au mona ba te belé ba telemi awa ba osala ba entraînement na bango 6h oye 20h oye donc pendant la sebino kuna eza terrain ya balé awa terrain ya basket mais j'étais surpris à roya sous lelo na yo mona ki terrain basket et kufa ezata na eloko moko te ezolakisa ke terrain basket eza awa babilange komi nango awa babilange komi awa banina snel e côté belé mais na ba époque o ngai na kola ki wana zoyaka ba conjure awa to tsaka ko mona babiloko te terrain ezaki vraiment kitoko terrain ezaki vraiment bien même kuna na habité ceux qui va s'entraîner mais au moins que va 12h si 13h au moins va kana ba entraînement ba bazoya moi négligence mukie et continue à terrain na habité terrain oyo ya snel oyo et bimisi ba joueur oyo bobima pe na terrain oyo to ba oyo banda koya ko s'entraîner na terrain oyo bosa quand même effort ya koya vraiment bomeka kotala terrain ndenge comme parce que ba leki na biso bana na biso bazoya sima bazana posa ba koma lobi ba joueur nde bino bazali ba koma ba jogo ba arbitre ba gardien donc baza ko s'entraîner ka soki terrain eza vraiment bien au moins que bango même pe entraînement et les cas vraiment bien terrain basket le quoi déjà to perdre yango to perdre sur le terrain il y a munene été donc merci beaucoup to continuer toujours mission na biso merci beaucoup merci ko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso ya biso podcast télévision donc to continue toujours na émission na biso tozali awa obozo mona ezali maya forage to mekempe ko solola na papa na biso bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo nanga Lukombo. Papa Lukombo yo pozaka na commune na Selembao. Naza na commune na Selembao avenue Sonabata 28 bis. Avenue Sonabata 28 bis. Papa Lukombo, depuis à nini au bino bokata komona maya pompe bo vivre na maya forage. Banda maya pompe ma ko ta ba 8 à 7 ans. Bonga ana koti wala donc koti te 6 ans. Pour la kota jawa maya banda obima. Après deux années après ça maya peke libela. Bacho nyonso longba e boucha nango bon maya pompe zo sous maya pompe. Et là ni sala ke batue boucher puis bo banda ko zo sous maya pompe te bo ando vivre na maya forage. Bon. Sur la moni mabe ça pour la bateau arrêter des eaux. Mabe pour bateau arrêter des eaux, il fallait que ba vérifier bateau na bango ba bongisa. Bon. J'espère na ba commune ka Selembao après na passe à maille. Disons, mais bandali maya pompe bimaka ba maya bon habiter à bandal forage là na to comme na forage c'était. Papa abino botoka bidon mon combien? Bon bidon moko 100 francs 25 litres. Ce courez allez 150. Ce courez allez 150, ce courez allez 100 francs. Est-ce que mais on peut bomela ngo? Bon. To melango te meto so bilamba ba nini? Bomela ngo te poani. Bon, faut que tu aies so te kisi ma bomelano yango. Ezara mungwa. Bon, ngai ma so mai sa na milana na sala action na moko ya mabete ya. Dizo so na mai te na même bongo so ma mai te na ma ya forêt.
Pour forage c'est ça le rôle là que maya source. Maya source ba melaka yango. Kutu ba ndeto ba soko voyager déjà. O sur la maille o sur la maille ne balé. Yo be maille bo mela. Na pour la maille forage en tout cas ba ya moi munga pepe sur la mela on t'a sur bâti. Mais tout là ba nango to sur la bilamba sur la nzoto. Yo ça mukusanga tiko ça mukusate. Merci beaucoup, nos téléspectateurs. Nous sommes si vous comprenez qui est Papa Lobby. Ça fait 8 ans, 7 à 8 ans déjà. Maïa pompe et bimal. Souté, on vit toujours dans maïa forage. Maïa forage, on toka so courez ils allaient on toka bidon mon à 100 francs. So courez ils allaient on toka bidon mon à 150. Donc moi maman biso aïe na ba bidon, aïe na ba cantine awa pour aïe ko toka maïa. N'habite maman ko baxelo comment ko bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? La bibiche. Maman bibiche, okoloba nini na likambo o libino awa régie des eaux. Tu as bien régie des eaux mais tu as attend ma komela. Tu vas vivre quand ba forage. So im kuweza te to bidon 150, so kuweza to bidon 100 francs. Yangola babu to pona kamba mal. De l'eau est un problème de mal car courage ça moi bien. Mal car to mo vraiment forage. Ma pompe bala kange bima sute. So fo to melaka to ke no to ma pompe kuna na nini. Na ngingi. Quand tu as l'eau, tu as ma pompe na loya. Na loya. Yangana babu to soka ngamba mai. Merci beaucoup maman. Maman lobi mai pompe ba to ka musika na loya tina ngiringiri ko longa ngiringiri ti selemba awa. Donc on sait qu'on dépenser déjà combien pour na moto. Donc merci beaucoup, tu continuer toujours na émission na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu continues toujours dans l'émission de Bisso, tout le monde peut maman la Bisso azali awa azote kanaye fumba. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Muna majili. Majili yo pozaka na commune Selemba wa. Bon na uta commune Selemba koto na kutokota tukuti katesa da inane. Inane. Inane to sali koto Banda bokoti awa na avenue Luzumu. Difficulté nini déjà o bokuta o yo kuta na ona kacha sele na commune Selemba. Biso to koti ana Luzumu awa to ikeka na passa mai. Pas le tout ça passe mais tant on bâtit ce forage on est tourné les cinq pourquoi dans le pan na tourna comme mara bidon le boko na koti boso qui passe il faut que tu na sekuna na manifeste ko luka mai wande kitu na onyo kwa siko moi ça va muke basundi biso na mai vraiment basundi na mai comme kimia faut baksa musuzu kota likolo bata likolo bakita aba munyoka maka likolo na mai ndezate faut so na batna bino baksa likolo boye po esunga bande mususu o bazinyo kama na mai. Merci beaucoup maman. Merci na sepe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu continues toujours na émission na biso. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Comment maman Nadine? Manadine. Na commune Selemba aba bien sécurité eza ya makasi. Eza banani. Bon biso awa insécurité makasi koleka. Po ba policier na biso oyo bazolata teni batanga te donc bakeka éclairer alati teni aye kokanga mutu mbala moko saini abeti masasi ezalaka te tango kangi mutu mimeti na bureau na bino osoli na bango kuna nde boyebaki so bafuta bino 5000 eso bafuta bino 10000 otiki ozokanga mutu asali eloko te neti aye kosomba eloko yo kangi mutu aza kuluna te aza moyibi te aye kosomba eloko kolia en plus omoni epeke na Thompson na maboko ozwi okangi noko na ye aye ko intervenir pona mwana aye wana ki ate aza mwana batindi eloko asomba o papa yo ozoloba boye mwana na yo abi mwana ngai bobokola bakuluna mbata papa wana papa zozo betanga papa mukolo boye pona lobela pona mwana para moko azwi masasi na nzoto papa babeti masasi papa kufi sur place do bakuluna na basoda na biso baza koto na Birmanie bateli biso siati bateli biso pembeni awa donc baza pona ko batela peuple te papa kufi nde toza we papa kufi na minute nde toza boza na mort bakei na iner biso tovani ti iner libanda tovani ti iner do to lembi to baye ko tila biso de bibi soki bakuti bino ka botemi boy maboko na poche ko botola mbongo telefone ba jeune fille batemi na basi mbali bango bakoka bakuluna bazokoka bango te kuluna zo bunda zo kata mutu bakokanga te bien kutu voma za la pire na kuluna
basala opération na kuluna mpo nini bayiba bazwa mbongo mais eza teke ya kobatela population nde toza oyo tolembi siati oyo topanzaki yango lobi donk na degre moko kutu ya somosomo do tolobaki soki baye awa vome baboma inga mobimba baboma biso mpena inga mobimba tobi bameka siati lobi topiye bilo nyonso do bakende mpona libele bazonga te soki bameki kozonga lisusu awa donk bakoboma inga nyonso yango donk insécurité tozokoka te. Merci beaucoup. Naibite maman ko bakisa nini na oyo maman na biso alobi. Ah bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo na mama Berthe. Mama Berthe ko bakisa nini na oyo maman na biso alobi. Eleko oyo nga na obakisa kaka omoni ke biso toboti ba mbeto wana passe makasi. Donc bana na biso mibale bako bimata na kwente ba osomba te loko. Biso ni tozabe to teka su malamu te. Nga teka malewa. Nga teka malewa. Mais ni tozabe su to komika 21h circulation eza lisuté. Bana mibali ba komina bongo ko banga paso abimika ba libana mona zo soma pe nga mkozo nga ba sopanga biloko pa ba policier. Na ina saka intervention mama keba to sopo biloko. Donc bana so ba komika soki poko ekoki pa ba bimana baba ba komo banga pa soda aza nga na ebi policier aza pona biso ba civil kwa ni ezaka garde civil na kala. Policier aza pona obatela peuple longo na biloko na ye. Mais biso to ko ba mona ba policier siko policier komi moyini na biso. Policier komo sala ngai mabe. Donc to komi ko banga kutu liboso te to banga nde kulunu mais siko to komo banga nde ba policier. Donc to za na insécurité makasi koto. Donc les policiers sont venus à Bimika à Yelishida na ye ya téléphone ya Yelishida na ya kanga mutu que ngaba auto kanga mo ngana auto bimisa 100 000 fois pas bimisa mo na ngai aza kuluna te donc makamba sa bango kuluna ba ko gante pa kuluna aza camarade na ye kuluna mtawa memile shida donc toza na insécurité makatani atoto perdre papa ya mukolo awa lobi na ba 20h asele te le massa se bete meka awa liboso escape so toteka asala te loko te bakangi mwa batamuke ya mineur ba intervenir mwana na ba boyi abeti masasi ni kuta ta des ordres de moko ezaki te ba menacer te bazuka masasi dans les villes abeti masasi tata batakufi bakangi soda wana bon bakimi na bango bakina o bazate donc koto passe zonga ya mwana to na passe tu ya mai koto yo mai ezalaka lisusu te likamba courant to comme so bien na courant mikolo koto mais likamba to zonga passe ya mai ezalaka lisusu te to comme to aka ba mai ba forage donc passe na biso na selemba a na inga awa ya mwana kaka. Merci beaucoup maman, journée malamu musala malamu. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo nanga mama Colette Mutombo. Mama Colette Mutombo. Mama Colette oza levena na kati ya selemba uto botami awa. Na botami awa te mama. Koya. Na ye kaka koya kofutela. Ko uta na place uta ki koya selemba o changement nini oyo moni nango na minutes oza awa. Ah mama naza na danger makasi. Na koki ata mokete. Na bela ka tension tala esika nazalaka koteka liboso. Nazalaka koteka liboso kuna mesa na yango wana. Kuna. Me bato bayokelenga mawa pona sala nini na vanda. Kuna mikolonios biloko na nga mwa pfumbwa kosopana konyoka manga mutu attention kokita soki na telemi na bilambe lungwe na nzoto. Ti kuna na yeko lungwa na yeko toy. Ah basi society batie papa mama kaka tangu nyo zukukanga kaka bano ya mike po basala nini bafuta ka ba landa ba futa bombongo afaki sido ya salami ezali kaka pono kukanga kaka bana babanda ko wela bana sikoyo tozana kote na ute munomona boite na vanda na pasa na vanda na yolezo ata kulune ezalaki ata pe mubula basoda o na moni awa eleki mingi tala nde na komi oyunga na bokula kapana etike bakufila mama na zalika kanga moko na botaka bana mibale moko akufa moko atikala siko na bana mwana wana zana ye ya mobali moko azoko ko sipote bana te mengai moko kaka na kubiloko mena teka biete soki kaka bobandi bakulumba bandi bobandi basoda babandi siko ibiso batu iye pata président zuila biso solution ya le Kamboi soki solution ezate basoda seke sikoyo mbuka ezala mukundi te yango to ezala mukundi mbuka ezotambola malamu te
mboka ezotambola malamu te ata nakenda ngola nga navanda na pays ya ngola namona makambo namoni na kongo te makambo namoni na kongo natikala komona yango na ngola te na ngola soda azali mokundi mpona kobatela population soda kosimba civile pampamba te civile pa kosimba soda te me awa na kongo soda kosimba civile pa kosimba soda eske boye eza malamu en tout cas tato yazwa solution mpenza boyi te sikoyo na minute oyo toza alesi te tala biloko mama wana elalaki nyonso ateki te situnga moto attention soki babandi maladi etomboki ndenge naza tension komona emati naza mpe na komela bakisi yango oyo mpo nazonyoka mapenza tala bakisi nazomela ezali ya me nazokokaka te sikoyo kobokola bana etiki oyo naza na bango ndenge nini pasi ya boyi bolingi mpe koyeba te nde basoutenir bato oyo bazangi bato te kaka motu yo moko debrouille mpo olia na bana sikoyo kolia yango na bana okosala ndenge ntango koya wale yinda tuta no tata bato awuti na mosala asali eloko moko te aye kokufa kapaka aksida kaka nde wana famille ne sikoyo etikali na nani bana ne batikali na nani bobongisa makambo ya mbuka oyo bobongisa ni na bacivile ni na basoda bobongisa mibeko na bino ezokenda malamu te. Merci beaucoup ma Colette. Merci beaucoup Nasi Bolandi ma Colette alobi insécurité eza a makasi yazali mama veuve azapena bano bakufela ba parents bazapa na ye mais omona ki awoteka ne fils que mwamba ya pamba ozomona ki aza koto ba pandi koto ba bwaki donc nzambe asunga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu continues toujours na mission na biso toza toujours na commune ya Selembao précisément na quartier Inga. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Chantal Nzengita. Maman Chantal to mono déjà kuna ozo ganga kande za na ngwezeni. En tout cas toza na kanda toza na pasi mama awa mboka oyo mboka mawa mboka ya salite Selembao to ya dongi to ya kaka to tika to ya pasi biso tozomona awa ya kosakana te koteke za te bamiyibi batie biso misu bakununa batie biso misu basoda batie biso misu donc toza na pasi na mboka oyo donc tozo vivre na pasi koteke za te ba jeune garçon ta ba kotelema na mesa basomba biloko butu tokoma koteka butu fie bakangi ba jeune garçon do bakomi mal à l'aise ne toza boye kimia za te toza na pasi ya mai awa makamu nyonso pasi mboka donc toya ya mboka moko ya maelengi kuta kovana na mboka te surtout nga kuna za suna posa kovana na mboka ngote po et donc nazomona clarité nazomona pasi na pasi ne toza boye awa donc kimia za te maloba kaka na pesi pa mama ya suka yangwana kaka pasi biso do boyokela biso mawa boma mutu koto boma mutu koto kaka avant-hier mikolo utakodeka babomi jeune garçon likolo kuna mibale na mwasi na mobali kaka ba inonsa o bazoboma mbapa oyo azokela awuti na ye musala azomata azoya fie kaka bango basoda lobi kunu nezalaki te me bango basoda nde batu balukaki makambu wana soki kunu nezalaki wana linga kozala nde mususu me kunu nezalaki te bango basoda nde batu balukaki makambu wana en tout cas leta na biso pe na telemela biso asunga biso atibatika makambu oyo kolobela donc naba mikonzi baloba pasi biso tozala ngo kaka awa yangoyo kimia ezate. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Merci pour comprendre maman lobi awa kimia vraiment ezalité insécurité eza ya makasi awa na commune ya Selembao. Merci beaucoup. Loba maman. En tout cas toza na kimia te biso na Selembao. Balobaka na biso batieli biso sécurité ya bien siko sécurité yango batiela biso soki basoda be ya kobotola bato biloko e soki ya kobotola toyebi kutu te tracasserie en tout cas ileki makasi kuluna oyo azosala makambo bazotika bango bazokanga benonsa bato bayebi makambo te komona moto awuti na ye na mosala azoya na nzala na ye asombi biloko wana asombi akolia te ntango bakokanga ye na bapare na biloko nyonso asombi akolia yango te
ndeti nga mokolo wana azoteka biloko me moto awuti na mosala aye kosomba biloko na ye papa mobimba bakangaka ye nga esalaka nga mpasi na motema en tout cas tosengi mpena sécurité ya bien mpena basoda ya bien balongola bamijibi oyo bayaki baza bamijibi mpena seke bayaki kotia biso na pasi oyo bana basalaka mabe oyo bayibaka na bango bazotika bango bazozwa bainonsa bato toboyi na makambo wana totekaka susu te koteka ebeba biso ere ebongi boteka pasi na pasi ntango ebongi boteka basoda koleka na kozonga seke kokotela bato na bandako ntina bachambre osala likambo osala te bakokotela na chambre ntina kata chambre bakozwa yo antuka nde tokomi na pasi tokomi pele na pasi kura susu kura eza mabe butu wana falele kura ezala susu te bakulu na bazotika bango kaka bazokanga bainonsa antuka nde naza na mingi koloba te bakangaka bakulu na te bakangaka kaka bainonsa ba biso tobakisi boye Birmanie eza aveni moko eyebana bajeune garçon biso bakunda bandai kobunda bazobomana babengaki bapolisier mpo baya mpo basala biso sécurité awa na Birmanie bango moko baye bakomi kosala su mabe makasi do bakulu na koto baza esu te bazonga nsima basoda na nde mutu bakoma liboso bamona mutu oto otelemi boye ata na munako ya ndako na bino bango ebaye bakangi baza basoda moko tondimi te bazwa formation basoda oyo azwa formation akokosala lolenge bango basalaka te bango ata otelemi ata ovandi baye bakangi yo siko pleni aza te okosamba na nani ata mwana mwasi ata mwana mbali batindi ye poisson na kwe bakangi babandi na age ya 8 ans ti likolo bakipa bato bango bakangaka mwana 8 ans bango bakangaka donc sho eza te tolembi baluka basoda ya bien oyo bazwi formation batela biso na Birmanie oyo eza ke batala likambo bakuluna na miyibi na bato basali mabe bakokanga bango soda bakangi ye mwana batindiaki esomba poisson akangi ye baye badefendre mwana bamemi eti kuna papa bato inosa oyo nakobeta beti mpenza ya boye timide population beta bala likolo bato bakokima yo ozobeta boye toza na zamba o toza wapi asalaki mabe makasi tolembi bango bakende bakoma mal à l'aise oleka boye bakangi ozonga boye bakangi sodo azwi formation a vivre a lokola bango te tolembi bango batinde so ya bien oyo bazwi formation mpo basila so sécurité bien ana Birmanie. Merci beaucoup toza pena papa na biso jeune garçon ya bon koloba maman na biso azali oh là là donc merci beaucoup to pusana na maman na biso azali awa abakisela biso moi petit mot bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo nanga Zero Futi. Maman Zero Futi okoloba nini na otoblo na oyo zolekela tozo comprendre te l'état na biso aza oto azate tokomi na insécurité mboka na biso moko tokomi lokola nde toyokaka kuna na Angola osala mwa boye ozongisa boye donc tokomi kobanga bana biso ba jeune garçon donc akoza telemi ata osomba eloko ne soda ye akangi dendo na ye asombi mpo akende kolia soda asali nini azwi tozoyeba te mboka na biso leta aza to aza te batelaki biso sécurité tokomi tosepeli ke toye sécurité ye mais tokomi kaka bato yango bakomi kotimide biso oseka te basala boyeboye te bolukela biso solution en tout cas toza pena na pasi nga nasepelaka nzambe asali nga congolais mais nakomi kosepela na voyage na nga nakende soki wapi nakende kopema po kimi eza te toza na kimi te bolukela biso solution ezwama mama tolingi solution. Merci beaucoup population lobby elembi par rapport ya ba acte oyo basoda bazoloba awa loba mama papa tolembi kaka boye tolembi terrible awa bi population na asibino moko bomoni pe bozoyoka population ndenge ezoloba vraiment ba policier baza bato ba protégeaka bato mais biso policier baza awa bazoboma bazoko menacer bato toyebi te vraiment donc la policier na biso bokosala ndenge nini. Merci beaucoup na babone nyonso bosabone massivement na kati ya biso podcast télévision bokozala vraiment de citer. Merci beaucoup derrière la caméra je voyais Josué, merci beaucoup mon
le boss des boss. Roni Malundama avec Yannick Malundama, sans oublier Mère Laure Chou, 1m80, je te salue. Je sais comme le mystérieux, hein? L'homme des paroles, je te salue aussi. Merci beaucoup Nabatunyo Sobalingaka. Laura Gilabou, la Barcelone de la presse congolaise, autrement dit, trop matata, surnommé na Komboya La Rose. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement na Katia Biso, podcast de merci beaucoup, bisous, bye bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to a begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiso emoni. Minga kolobezati otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati uti musika esensel tokomi. Minga kolobezati ya kolobezati. Minga kolobezati matoye yo kimiso emoni. Minga kolobezati otemezate mwe misale monani. Minga kolobezati uti musika esensel tokomi. Minga kolobezati ya kolobezati. Minga kolobezati.